Pour y avoir bandondo, ça est bandera chaque jour. Alors tout le monde a posé un mot pour bien à Bango, tout ça pour bien activer Congolais. Le moment la minute yo, ba petit bato ba soki ba kenda ki soda. Ba ba petit na biso to saki na bango. Mais ba général o wazaka wana. Soki na minute yo, ma bezali, et ça entourage ba général là. Parce que la minute to landi ba image ba petit ba déclarer ba général tu wa kimi, parce que ba petit ba mona kata zamba. Ti ba rwande ba secret bango. Et ça bien te mo konzi atala. Alongola ba général nyos a changer pena armée. Oui, c'est celui qui est là, on a un lobby, à quelqu'un petit frère, à Koufilo, à Koufaki, tu peux te faire l'égalité. Mais à Koufeli, Mboka, Moussous, il y a un Moussous, il y a un lobby, avec le lobby, à 4 heures. Mais on s'est là présent à Bisso, avant mon thème, après mon négocié, tu me mets une nation de côté de Tina, souvent 1000 tours là. Il a deux pays de jour de côté de Bango. Papa Fati, ma camarade organisée. Papa, tout le monde a un goulage, parce que c'est au Canada, au Mituka, au Boé, pas le Kotane, Batsodo, non, Bazao. Naba Kuluno Baza, Bamba Barona Rwanda, Bakende, Bakanga Rwanda, Namaboko, Neto Kamala Pondu, Bakamula, Bakamula. On a Bapona, Moni Mboka, Mboreke, non, Koufa. Mais tous les présidents, il y a logique. Non, non. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Let's go, let's go. Yeah, I made a lot of changes, but the vision's still the same. Evolution in my vein, and when it's business, I don't play. Moving up to higher places, starting stronger, we're gonna finish it. Standing on the rock of ages, either way we're gonna make it. Feel the vibe in the air, keep it 100 no less. Try to do more and say less, only aiming at success. Hard time couldn't break us, in exchange made us even stronger. Could have been left by the wayside, but I'm living up my best life. Victorious, glorious. Stories still need to explain, but the truth is marvelous. It's obvious, more than conquerors. Oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala monani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala monani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie.
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give an exchange koma koyembisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengi is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima Bonjour, bonsoir, très chers amis internet, chaîne YouTube Bisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, téléspectateurs ainsi que téléspectatrices. Il y a chaîne Molinga Matasi, Bisso TV. En tout cas, un grand merci, la confiance pour vous faire Bisso Kanangezalaga. Mais le pendant la monopoliser parole ming parce que tu as vraiment la canne au Saranate, tu as un souci, tu as un bon bande qu'on a Bisso na Est, parce que couvre toujours, tu as compris Maramo Penezanini. Il y a un moment où on colabore à Maradi. Awa na disika changu précisément na boulevard Lumumba poto sur la bonne population tout le monde qui na ba ikino pe baza pe na kanna nenga ba ndeko mo ya est kuna souffrance baza nango yango l'aspect kino ya bomoni moko bina molobeli wata kili feka takiti awa pour que asona population kinoise bana changu bana mo na lukunga tous les 4 districts ya ville province de Kinshasa totambola pena pour que to l'accès bino pena bolingo to za nango entre Bisso na bande Bisso Est. En tout cas, ingénieur d'eau, merci beaucoup pour l'image. Tout à l'heure, là, sur la peine pas, conseiller communal et vous allez peine important makasi ceux qui à côté. Mbote papa. Mbote ndeko. Vous se présentez comment les papa? Ngai komo nanga Gametre Machoko Gislin, conseiller communal ya commune ya Njili. OK. Merci beaucoup. Na mai mo soro zo le kabongo na Est na Bisso kuna take papa moko ba conseiller communal pe. Ngelo na koloba lelo eza mokolo munene oto laksa na face ya monde ke biso ba congolais ya République démocratique du Congo tout autour ya FARDC na 40 de la nation président na biso Fati na nyonso ke tozali na sima ya FARDC pona kolakisa na monde entier ko banda na ba Rwandais ba Belge ba Français ba américain ba anglais ba multinational oyo baza na sima ya guerre oyo pona ba minéraux eza na Congo mbalo oyo tolakisi ke tokotikala te tokufi ebele biso nyonso tosenga papa mokonzi mboka mbalo oyo annoncer guerre toana tina lisusu te pona tokufi deja ebele yango wana toye pona mbongwana yango population ya Congo a tozali mingi na Njili toye awa pona kotelemba pona ko lundela mboka na biso message yango wana. OK, merci beaucoup. Mais ko rendre message clair à la caméra tant que moko ba papa et conseil communal aussi on a fait un message na bande connexion ya Est ba o ba perdre bande na biso ya Est tozali de guerre na bino ndenge bozali na to asima na bino moni kan ndenge bozana ba masasi yango biso pe toye awa toza ko manifester pona bino toza na souci makasi tozolela makambo Rwanda na communauté internationale na complicité na bango o baza kosala yango wana toye awa toza na sima na bango toza soutenir ba FARDC na biso ba congolais surtout na kata Kisasa mingi na commune ya Njili na boulevard Kimbuta. OK. Merci beaucoup très cher ami. En tout cas tozaka awa tozotambola vraiment tozosala na ba imboka papa mbote papa mbote ala nanu kuto baniko lo bateme na kanda na kanda baba malembe omoni abo mboka oyo ngana congolais 100% na mungala mais comment locataire na mboka oyo pourquoi bato musu ba vivre bien koleka ngai kolomboka na minito mboka na biso tokoma locataire souci na ngata ke na kimia te ke
Et ça là-bas, mais chaque jour. D'accord, ok, merci bien. En tout cas, Baza vraiment Tana Makassi, tout ça vraiment un sémoteur. Tout le monde de coalition Est. Chaque fois, Kufa. En tout cas, Bino Balabakena, Bino Kula Bazoki Mambangu, qui sera à la capitale, tozolia tozolola pongi ata mete tozaki mete parce que soki tozaki pe na kimia eloko olinga kosala matemo kola lelo mardi ya bomoni bongo ville morte bamituka ezosala pena te toza pena na bapale mpona kolela bongo ensemble et puis kofaire arrêter hémorragie wana surtout mpona bituma oyo eza bongo na este esimba vraiment mbote papa mbote komona ye papa komona nga Eli Mabaya papa Eli Mabaya nafani na Ingasani ok obiwaki de tongo nabimai tongo mais musala tosala na sine tosala musala lelo te toza ville morte mpona kosoutenir FARDC likambo ngai na osenge pa président boye a vraiment toutes les populations toza déterminé na guerre na Rwanda ye mpe azonga nsima te atelema tanke papa toza accord na osenge pa na ye afongola ata baguichet na babalabala chaque commune pour les jeunes va s'inscrire dans FARDC. Moi, tu as besoin de s'inscrire. Et là, tu as besoin de cabo et beauté. Ba moke bela ta ba Ukraine ba moke bela to za ola na ta ba téléphone. Ba fongola ba guichet bisika ba jeune ba zo ke s'inscrire. Ba na bela ba za besoin pour atteindre FARDC. Mais ti aluka mamso mususu ba yebi na ete place na OK. Pour que formation, ya on to senga na président afro ba guichet na ba chaque commune pour ba va s'intéresser, va se décider à FARDC, de soutenir, de gagner, de bounana Rwanda. Bon, bah le qui guerre, ils ont peut-être déterminé, de bounana bango. On va gagner à gagner. Et le paquet moi on m'a dit non on a des thèses à table de na est parce que kufa surtout ba na mike ba lotika la ba orphelin. Tant on a on a bilile ba tande qui c'est ça la commune d'état qui m'a mboka. Papa et ça passe. On appelle à la bande de Kona Est, à Kune Belé, ne bazo Koufa, les autres ça a passé pour cela. Moutoizo Bomanambeli, Biso Bomae Penambeli. Matanga Oezara chaque jour, chaque année na Congo, ils ont appelé na Kigali. On peut voir Yoka son pour Bisona Bangoto Sila Namba Moko. D'accord, merci bien, général. Tozaka Awa, Tolosolola. Mbote papa. Mbote papa. Comment est papa? Comment est Diego? Papa Diego a vendu à pied. La fois là, comment il colle? Il colle, mais tout le monde a qui monte en air. Il y a une salle, mais la monnaie. Ok, merci beaucoup. Aucun qui déjà un message de lancé qui n'a pas été entendu que non les abonnés ville morte pour na bande de commission est n'engue pas aussi la peine attaque congolais pour que bani. Et là aussi ça se passe parce que pour la bande de est bandera chaque jour. Alors tout na benza ba poser un mboka o ça pour na bien na bango tout ça pour na bien payer congolais. Bano so on va buna mais ba limiter ba pas pouvoir. Au moment où on fait nos télé ma pour bundisa munyana totoa pona mito totoa pepe comment totoa méchant fort totoa besoin kaga to kota tina Rwanda kuna totoa besoin. D'accord, merci beaucoup tous les peuples quinois et quinoises baza vraiment na esengote balobi to soutenir c'est la biso voilà tozaka toujours awa na boulevard bayimboka bala mboka bozomona bongo en tout cas eloko oyo Mathieu, et donc ça la peine ma bé makasi, na so peine de quoi, mbote papa. Oui, bonjour papa nangai. Comment est papa? Comment nangai Shadrach? Papa Shadrach, oyobula, c'est là que normal. Ah normal te papa nangai ma makasi. Bande ko belé bazo kufa biso mawu. Ta ba vuya boye, bato akele li transport bato abimité. Pona bato sibi ba conséquences moi beto kana to koma te mbeta to komi. To tenga tana mokonzi aiba ko solo na bato na po kimekota. Oboye. Parce que takaka boy malais si malais. Ndemo losa na nzela boy takasere exactement. Donc peuple quinois et quinois va y bobimate photo va na palais to le longo na bato ba est. Ah oui, balani vraiment, ya solo vraiment mutabimi pas zate. OK, merci beaucoup papa ni ko bakisa. Bon, ndo moni biso boy tapetira mabe. Ba ba kufa kuna ba ndeko na biso. OK. Pour le moment la minute yo, ba petsa bato bazwaki bakenda ki soda. Baba petit na biso to zaki na bango mais ba général wazaka wana soki na minute mabezali eza entourage ba général ana parce que na minute to landi ba image ba petit ba déclarer ba général tout ba kimi asingol ba petit bango na kata zamba ti ba rwandais ba secret bango eza bien te mokonzi atala alongola ba général nyonso a changer pena armée ata pena armée sika
boye pena ata yo moko nyonso este barwandais baya eloko te deva RDC baza moke biso baso biso baza ebele biloko ya botolela kaka bato bakufaka ntina capitale ekoma niveau ya botoso aéroport osepe nango te so omoni population etamboli boye yo momoni baimage sadi to na kanda makasi to na kanda apart ça sikoyo na moment oyo tobulawa na moment tobulawa soki kabasele koma konyokola biso nyonso boye atiaka solution na moment oyo polisi akobeta lisasi te po température ya population ya micho tolela mpo na bango nanu polisi na micho ata omoni population marché atie mandalala ana droit kobeta lisasi te mpo na moment oyo toana soucie baningo bakufi biso kuna tobungisi baningo na biso ebele yango mona micho température bayala nyonso wana kanda merci na ngai alobaka ya mwana merci beaucoup chede tomeka mpe kopusana lisusu tokota sikola ndenge ya kati kozala pena malamu mingi donc voilà restez toujours branché awa na chaîne bolinga makasi ya biso podcast Genedo voilà mbote ndeko komona papa komona mascotte pas mascotte mais yo babaki no film mais tout le monde a likola moto ndenge toza likola moto tozobula te mais to manifester to ala kanda mabe na ndenge osakana kudu te po niveau mambolekele lobby to sepela ta mukete somo mato wana nzela lelo to marché to benga mettre comité international atela biso makambo po niveau bandeko ba kufa elekani oma elekani malelo boma toza ma mobima na balabala tibutu ma toza mutaki ma te likola moto to tumbaka bira toza ma moral même moral bana baya nyoso toza wa mutaki ma te tibutu merci beaucoup toujours pour na soutenir bongo ba FRDC mote papa Nio awa na nzela nini vraiment ko bakisa na obande ko ba kona na est mfato akanga gagame yango na bisi président Félix azo musa beta dam ada concentré oye ba piolo na otango wa piolo otango wa donc voilà ba comprendre toza bongo na nzela donc la police azo tambola pour sécuriser la population donc voilà aye ba piolo na tango piolo tango asasi nini aye ba généraux ayo tawana ba généraux malamu no mabe puisque to bi généraux mso alanda kilobi akelenga petit frère akufaki to be te faire le gâté mais akufeli mboka mususu ya ngaso mususu ba ke lobby avec le lobby ba 4 heures mais on sera présent biso avant motema abwa mon négocier wana to me mon tina sur de côté tina sur ba micho de il y a des pays de zone de ya, des côtés là-bas, de zone de ya. Et on s'embête, après ma casse, après ma casse, maintenant, après après on s'y va corona. Là il y a beaucoup qui s'amuse à boire qui. De me rabonner, on s'amuse sur un bon abisso qui met ça tout la tina quatre côtés à Gagame. Gagame c'est le côté, bon mon qui est, hein, et on va s'en. Pour nous on tourne comme le copain, toi côté là, on va bien moi. Donc merci beaucoup. Là sur la peine maman. Là sur la maman. Maman pour ça là tout solo là. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Malo. Maman là va vendre. To vendre musique na Kinkole. Na Kinkole mais tout le monde a nini. Papa, biso za tika 15 na mboko. So bimite molia te papa. Na yeba ki makambo te. To bimi na tango to fait transport bien. To comme est-ce que to somba bilo na poilu. Moyen ezate. Moyen ezate. Ndele moyen ezate wana to ko kende wapi? Papa Fati makamba boyoka nezate. Papa, tozo mona ba goulage, bazo kosa ko karaka batu awa. O mituka, o boy, balo ko tande ba sodo nyonso bazao. Na ba kuluno baza. Ba me ba ngoko na Rwanda, ba kende ba kanga ba Rwanda na maboko. Ndeto kamula ka pondu ba kamula ba. Papa Fati nengo za bozo yo kanga. Kagame azana zemino ifanye atondolo. Azana zema Fati ifanye atondolo. Kagame azana zemino yo papa mokonzi ifanye atondolo. Fati tobi ki oza beton. Kende ko betone kuna. Okanga peta ba Rwanda lokola musa. Makama boyokani ezate ko yoka mutuke. Merci beaucoup, merci bien. Mbote papa na sepeli makasi. Comment nani? Maurice, on a pas moni mboka mboka na kufa. Mais toza na président, il y a logique, il y a même logique tikuna. Mais ngaba on silika makasi. Non silika. Na des petits frères na grand frère na letina, petit frère major. Mais azakuna ba lela to tina ba mbongo. Mais to fifa ga bongo papa na ngai. Tala de ne conjoncture en bonde komi. To kema na Kinshasa. Tala yo Koki papa. Mbote papa. Mbote. Comment est papa? Comment on a Bokoni Jean. Papa Bokoni Jean a outi wapi?
nauti mosala nauti depuis limete na makolo. Ah bon? Le grand problème ezali président Félix aza na esprit oyo Mobutu azalaki nango. Entourage nyonso bazosala na ye bazali batraite ebele. Entourage bazosala na ye ezali kaka bato basali na Kabila. Antui bango bazali batraite. Soki akebi te biso toza na soutien na Bemba na Kisekedi mpo Kisekedi oyo Kisekedi azosala biso peuple congolais tondimi parce que aza na bolingo alingi biso. Kisekedi alingi Congo omona meme makambo ya football Kisekedi azali mais akeba na bayini wana nyonso bazali na Kabila baelema moko ya très dangereux bazali wana oyo bazobaluka lokola banyoka bazali wana na suki wana. Ok, merci beaucoup. Mbote chef. Mbote papa. Comment est papa? Comment la ngai Ali Sami Mavungu. Papa Ali Sami Mavungu auti combien nini? Nauti Monga Fula. Vana la Monga Fula. Vana la Monga Fula. Oui, on est parce que tu es choqué koto. Zele zande zela. Atega prêtre donge moto pumbwa lokola ba anji titi na na kata terrain. Ok, merci beaucoup. L'autre moni bongo est kuna za vraiment moi manungu nungu etake moi na mboka i kongomani ukoko loba nini? Wapi na kata Kongo. Na est la mboka est ndeko to yebeli no yango photo ba peuple congolais kolongwa Goma ti Gigali les 160 km. Donc kolongwa Kinshasa ti Kikwiti x2. Kolongwa Kinshasa ti Kikwiti x2, kolongwa Matadi, kolongwa Kinshasa ti Matadi c'est 380 km. Donc Goma za pembeni. Alors biso za to ça la poste que le président de la République a déclaré guerre. A déclaré le comme sous-souté. To boy ba diplomatie, ya ko zonga kwenda vutuka donc ça la ba réunion moko bote. To boy le kwan. Yo za le système à cesser le fait. Yo za le système à quoi avancer. Siko yo que la mutana nene. Attends tu guerre dans la diplomatie. Ton 10 000 le ba Rwanda, ba Américain sur ba na kate makamaka. Ya richesse RDC ba ko bomba kapti ba richesse. To lingi ba donc bien aya ko bombarder so ne ko bombarder ka ki dans Libye. Tolingi président américain a assisté à ce peuple congolais pour yende muyibi yende français ba promotionner alors si tu es landra tout les américains ba salir na ba français to tsa ba na sa ba pine Amérique to tele melio Félix ezayote les américains za sima ya Rwanda yo Paul Kagame za lokola 1 ngana zo mono za lokola 1 to zo mono lokote to ko zoyo bien to zo bien to lembi alors Félix tu peux ça minduki Félix appelle ça Minduki pour ton côté, on est après. En tout cas, ça la preuve, Félix appelle ça Minduki. Giga les arbres, les Moussikate. De Goma à Giga, 160 km. De Kinshasa qui coûte déjà qui coûte à Moussika, qui bataille à Moussika. Tous la poste de côté de Gigali. Le là, ça me sort réponse. Le local de Tozo Babou, après ça me sort réponse. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, quand Félix appelle ça réponse. Guerre ou non? Oui ou non? Ça va la Soukiwan. Ok, merci beaucoup. En tout cas, le peuple quinois et quinois, c'est vraiment la canne au Saranate. Mbote Lengue. Mbote. Comment est papa? Comment est Jonathan? Papa Jonathan va na commune. Na va na commune ya Masina. Ok, merci beaucoup. Ni no boko loba na obande ko beso est kuna souffrance au bazalango. Take congolais. Merci. Take congolais via information de Yaki Lobby. Via information de Yaki Lobby et pesa rebiso kanda makasi. Parce que biso ba jeune toza a collaboration na bandongo na biso ba jeune bana Goma mais to moni passe comment ba rebelle ko violer ba maman na biso bana mikero kata na makolo ba papa ba perdre bana ba perdre donc bana muso qui ba faire to mona ga eza maquillage sur d'autres dirigeants au bana rediriger na rata pays na le ben président de la République mais na collaboration na mobimba parce que depuis guerre bandi ni information ni président Assemblée nationale ni président Sénat oh ba pesa ba information l'oroté biso moko peuple congolais bomoni comment ba jeune ba bimi na nzela ko soutenir biso ba armée FARDC yango to senya chef de l'état au promettant que biso pendant moment élection aussi sa guerre na est président de la République to sengi na yo biso peuple quinois aussi on mettre fin na situation qui s'est passé dans Nord Kivu na est de la République parce que cette fois-ci c'est trop ça fait déjà 30 ans oh Rwanda menacé biso to continuera to diplomatie et le capete il faut mettre peu dictature mouké ça le rôle Mobutu ça le roi Kabila le père moins d'erreurs fait et on permettre à biso de dérouler dans les bons c'est un peu ça merci d'accord merci beaucoup donc tout ça ba Congomani voilà mbote maman to ko me ko le la Congo
biso bakongole ma tokomi kolela kongo boye na mandalala tokomi otambola okolela mboka na biso moko nzambe akabolaki mutu na pere na bango me ndeni mboka na biso tokoba lokola besilafi boye tokomolela kongo tokomolela kongo ya biso kuna bato boye bafanda te bazongoma bango biso mpe koto okimia te mboka na biso moko ese nzambe aza zoba akabolaki biso toza bakongole toka soki soda kuna eza te bango baza barwandais akabolaki bangolais soki ndeni ya biso mboka soki esanga kimia boye epuna mboka oyo tobuyaka bango te toyambi bango bandako nyonso oya bango baso basombaka bomengo bapesa biso tokabolango mpe na bango me ndeni balingi biso kimia te boye tokomi kolela kongo na mboka na biso moko justice eza epai ya motu moko nzambe ya solo biso nyonso tozali nsima tolobi boye conflit oyo mindele nde moto baza kolukela biso yango parceke bango nde moto baza na base ya makambo oyo wana parceke bitumba ezali na ese tozwi nano exemple lokolo bamonesco bazalaki wana me ntango bamoni ke ndongo wana ezokoya bango bakimi batiki biso alors eloko tokoyebisana mindele yango mokili ntango akabolaki mabele oyo apesaki bato na bango biso nando longwa te toke kotia desordre epai ya mindele biso baafrikain biso bayindo nano tokende te epai ya mindele toke kotia me tozomonake bango moto baye kotiela biso badivision baconflit banini bafrontière imaginaire nde yango ezocreye conflit mpe division na kati ya afrique en réalité biso baafrikain biso moko tokokozala kondonga na boye te lelo tobanda kosouffrir boye baoyo baza na base ya conflit oyo to badivision oyo ce sont des blancs eza mindele bango nde bango moto tokotelemela bennemi numéro 1 ya baafrikain ezali mindele bafrançais tomoni bazali derrière rwanda matona. Merci beaucoup mbote papa. Mbote papa. Nina koyiko bakisa na kabona mboka ya biso Congo. On a kobakisa daka pona koyebisa président Fatih Beton oyo tobengi ye cheval blanc ye nde topesi ye chance na makambo nyonso wana mokonzi na biso ye nde moto azomema biso lolenge esengeli abanga na ye eloko te biso toza na nsima na ye tozali komona te badepute bamarché oyo bapesaka bango bafutaka bango ebele ya mbongo tomoni bango te baza wapi ata depute moko biso tola ntango awa tomoni depute te vraiment président soko kopesa bango confiance ezala pasi biso moko bajeune toswi makambo na maboko elongo na nzambe oyo asalisa ye na mboka oyo elongo na nzambe tokolonga mpe makambo ekosimba tosimbama président azala meme moko na biso abanga te mopepe moko te komema ye asa ndenge nzambe azomema ye mpo te tolonga rwanda wana tolonga bamindele wana nayebi na nkolo makambo ekozala malamu merci. D'accord, ok, merci beaucoup. Nasola pena na papa. Papa a un message pour ça. Mbote papa. Bonjour mon frère. Ok, merci beaucoup. Nina koyiko bakisa na mama c'est le kabongo na mboka la biso Congo surtout mimi na Esteva. Bon, eza likambo mboka na minute. Na minute eza makambo te onga boyo kama mboka. On a relevé na président Fatih. Peut-être bateau ya mona otila mitema les occidentaux n'aiment pas. Tout ça le quoi baninga na Mali kuna. Allez chez Poutine le président. Allez chez les Chinois pour aider les Kagame soutenu par Bango. On va dosa dialogue avec ndio mamikana tu as. Ndako ezopela moto mutu bakote bazobeta na mutu nakata ndako na ye. On va benga batalibana papa. On est là seul ni to kati pour na auto sur na minute muke. Quand ça des chambres ba quand ça bango si ça d'aller là-bas na Kigali battre bango sili. Baguette au monde kuna beta ma bagaza na nini. Il faut bombarder. On va peut-être battre bango sili pour c'est tout. On peut pas continuer à souffrir comme ça les Congolais. Le quoi? Les Rwandais comme ce minime petit pays comme ça. S'il vous plaît président, tana makamusum pandi, to betsa kaka to betsa la et indagaka. C'est ce que je pouvais ajouter. Okay, c'est trop. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Kinois, Zapena la Kanamaka, c'est partout. Donc Congolais, Kaka, vraiment na SMOT. En tout cas, nous avons pas de négociation à Est. Nous avons Bazokoufa. En tout cas, il y a un moment où Kinois, Tombo qui m'a bien ressemblé parce que tout ça va nous déco. Tout ça va nous déco. Et puis, on a bien ça fait la bête. Moté papa. Moté papa la maille. Nous avons pas qu'on a mort sur Congo. Si tu m'y vas nous déconner Bazokoufa. etika osepesa nga te depuis na botama na komi na age oyo nayokaka guerre ya est nayokaka guerre ya est mais c'est gedi totiaki ye wana pamba te toyeba koza mwana mboka
totseki wana mpo tobekola mwana mboka okosoutenir biso na ntango esengo mpe ya pasi mais depuis oya tozoremarke pasi ezoleka na esengo pasi to ya pasi ezodomine esengo na musika barwandais wana bazokotakana basala ba 2 ans na babunagana babotoli bunagana biso kotota neti bana ntiki bango mabake ntiki eza te tobima tokende kope motoke kope eza te likola bolole wana nani oyo Kagame bolole ya Kagame mutu twana kanda vraiment zo makambo no sérieux na maboko kola na baoccidentaux te wana bazodistraire bakosa yo bana mboka baza awa osali recrutement ya militaire na mangonga mokie ozwi combien de militaires na miso jeune tout ya Congo ner neza tellement likolo zwa opportunité na yo moko Ibrahim Traoré ate kima na mboka na ye moko occidentaux te bazaki elongo na occidentaux mais batikaki bango bamalia bango wana bato tout songolo parla bango wana mais bato basere biso trouble eza occident ozwi opportunité kosola suna bango kangisaka badossier na bango baza suna importance te na lingonga o jeune congolais to na kanda tellement naza na kanda makasi likola bandeko nanga bakufa kuna na Goma s'il vous plaît messieurs zwa solution pour la bango baza bandeko na biso te tokobatelaka bango suna eloko moko te soko omoni ke ngongeza lisusu te biso baje toza prêt pesa biso manduki biso motomati apesa biso manduki biso tokende se baavion nusu disponible tokokende biso nde bacivile tosengi bino se minduki tomata tokende kosenga munduki abunda guerre ya moko trop c'est trop soki mobutu azalaki avi mambo elingi esama te kabila mambo elingi ezala te tobotama tokuta bamambo kaka doseka tolemi 2025 eyo ane ya bakongolais Kagame tokolia ye na maboko na munoko ya mubesu baki ya suka kendengo yaki okosiliza likambo oyo parce que sengani kaka yo moko Mese Tshisekedi ozala wana mwana mboka tolokende buyo motokende so bulo eza te tozonga bandako transport eza te tolingi nsusu te toboyi na biso tokoyoka biso mutu te pesa biso manduki tokende kuna na Kigali biso moko tozali aomelaka ebunagana na este po Kagame alie bakongolais nous sommes le jeune congolais. Ok. Trop c'est trop. Bah ajoute-toi dans oyo. De baki toute ma information dès le bas âge. Être on est 5e, 6e de reste sur STO. Nous les jeunes congolais nous sommes déterminés. Ce que c'est que tu payes prix suprême oyo moral au baki jeune congolais au pays ango. Donc on dit ma tête aux alaba umbu ou bien mutu moka utakuna aya ko diriger pour ce jeune congolais. Nous sommes prêts, de faire ça qui est confiance. À joie qui va voir belé, nous, tu votes massivement parce que tu as que l'espoir est allié. Elle a 5 qui recrutement, tu as qui sont dans tout ton pays. La mytho, ce côté de l'armée, il y a tant de jeunes Congolais, autant de magie. Nous avons de suivre, il y a jusqu'à notre dernière énergie pour défendre notre terre. Batna batu, bazana na belé na bango. Au ouest, au nord, au sud, kuna na est, la distance à est ti awa. Mais les jeunes congolais sont tous mobilisés pour soutenir le chef de l'État Fatih Béton. Bisonde après sa biso espoir, après sa biso lika à soutenir les jeunes et ce peut continuer Kisuka. Donc le président, nous sommes là les jeunes. On va vous soutenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci papa. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote, merci beaucoup. Nino kaka bakisa na massa ko la mona muka sur est Congo. Bon, on a bakisa autant que patriote. Na biboy. Président Tshisekedi to votaki yo pour na ba ventilité. To votaki yo pour te doza mona mboka. To bi ke makambo malamu za na sima na yo. Alors, loko to votaki yo to tio liboso. Lokola mokonzi wa ko tambisa biso. To mona makambo malamu. Eloko biso tozozela na meeting on déclare état de guerre. On déclare état de guerre. On déclare état de guerre. Donc on a l'affrontement dans Rwanda. On a pas trop c'est trop. Toujours aussi là, toujours à venir exalter. Donc ceux qui ont déclaré état de guerre étaient. Donc on reprend les faits à pouvoir. On sait que le peuple a rejeté. On doit encore demander à moi. Merci beaucoup Mbote papa. Et ça que ton mani moi na imboka. Ni on va ça pour na est. Donc nena boye namona baninga bato lokola nga bazokufa président na biso alobelo te. Lelo
lelo ndenge eza boye na kati ya mboka na biso président na biso bato bakufa aloba eloko te nini président na biso ya mboko aloba eloko te lelo soki apesi discours apesa discours ya 2 minutes akopesa discours ya 1 heure 30 minutes te pesa 2 minutes avec solution avec autorité avec Kabila. Donc il faut pesa discours ya maloba bien ya 2 minutes simba benda na place okanga batu okana boma batu na place bakanga batu batia batu na prison bobimisa batu wana balata nzakuma ale toke bunda bitu asa nini balata nzakuma bake bunda bitumba po mboka na biso ezala bien na place oke boma batu donc ya wana soko koloba te seke tika Ok, merci beaucoup chers amis téléspectateurs notre internet chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas un grand merci à vous. Nabi que vous avez vraiment épelé le boss est américain na bino pour la bongo magazine le vraiment toza bongo mardi le 28 janvier 2025 awa na distribution précisément na boulevard Lumumba. En tout cas loko bomoni ba sima ba siliki dans film mais comme la kisasa comment on lit le temps du jour. C'est bimité au reliate au bimi au dame mais na minute batu ba bimité ba bimité ba zonga makoro ba pale ba expliquer bana nini parce que moi na yoka que tout papa azana mbongo tena mbongo te mona yeba loko ana te atuka loko sali si ba bimité bana kona nini ande kona mama pour ça ba zo kupera c'est trop donc merci na ça mère na tukia et je ne pas ça dit ça moi na merci pour le tuer d'affaire ici dans mon père Charles Waingu de l'autre nami na kolobela te kanda pour ba Mulidi opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela